Bonjour à tous et à toutes, très chers étonnantes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Mulier Batalhadora. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, d'autres pays d'Afrique, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous comble du début jusqu'à la fin. Cette émission intitulée Mulier Batalhadora est en langue portugaise qui se traduit en français. Une femme est bataillante, forte, courageuse, capable de frapper le porte par-ci par-là, aller à la recherche des informations pour venir vous transmettre, vous qui est très important pour nous. J'ai toujours dit que l'émission Mulier Batalhadora, qui est en langue portugaise, qui se traduit une femme bataillante, une femme forte. Je n'ai jamais croisé le bras, je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva. L'os des os et la chair de grand réalisateur Serge Lutumba. Et aujourd'hui, je vous ai dit que nous parlons de tout sauf la politique. Sur le plan socio-culturel, presque tous ces temps, je suis toujours branché avec le docteur Alphonse Lumanga. Je dis qu'il est un docteur en médecine traditionnelle. Donc nous avons divers et différents types de maladies que nous allons partager ensemble avec vous pour en connaître plus de nouveautés et pour en connaître plus comment résoudre le problème que nous avons comme préoccupation de chacun de nous. Avant tout, j'ai toujours l'habitude de remercier ceux qui nous ont été nécessaires depuis le début jusqu'à présent. Je remercie le papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal EBAM en France. Papa, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là, vos conseils nous fortifient, papa. Je remercie aussi le révérend docteur, le pasteur Israël Mbambi, celui les visionnaires de l'église Salem, et le pasteur Dominique Ngoy, celui les visionnaires de la résurrection, l'apôtre David Panzo. Il est le visionnaire de l'église Mairie. Et je vois là aussi à Pastola Isabelle Formosa da Costa, que le visionnaire de l'église Inicio da Création. Ce sont là les grands hommes de Dieu qui nous ont aidés spirituellement, qui nous ont aidés à travers des conseils, qui nous ont aidés vraiment, parce que la marche, ce n'est pas facile. Que notre Dieu leur bénisse. Je remercie encore nos partenaires officiels de cette belle émission Mulier Batalhadora. Je vois la maman Bibita Ntsona Niangi, l'épouse de papa Jacques Kakwiti. Maman Bibita, ce n'est pas facile, que Dieu vous bénisse avec des efforts que vous fournissez pour cette émission Mulier Batalhadora. C'est la maman de la petite Noël. Et je remercie encore le Parisien le plus fort, le parrain Dodo Diavanga, le docteur Alphonse Lumanga. Ce sont là le partenaire officiel de cette émission Mulier Batalhadora. Et je remercie encore le représentant de Mulier Batalhadora TV en France, c'est lui-même, le grand monsieur, papa José Pierre Diavanga. Que Dieu vous bénisse, papa, pour le travail. Je dis toujours que l'union fait la force. Je vois aussi le couple Vicky Ozana et Mado Bikembo. Ce sont les représentants de Mulier Batalhadora TV en France. Et je vois encore Bibi Tantsona Niangi, c'est la représentante de Mulier Batalhadora TV en Belgique. Tous nous formons une forte équipe. L'union fait la force. Et on remercie toujours le visionnaire de Mulier Batalhadora TV, c'est le grand réalisateur Serge Lutumba. Chaque chose en son temps, j'ai besoin de votre intention. J'ai vraiment besoin de votre intention. Soyez attentifs. Je vous remercie, vous qui êtes vraiment importants, parce que chaque jour, je reçois vos messages et ça nous donne du courage, l'élan pour aller encore vers l'avant. Aujourd'hui, nous allons partager sur une maladie qui préoccupe beaucoup aussi des gens, c'est sur le diabète. La diabète, c'est une maladie, les autres disent que c'est héréditaire, c'est peut-être l'augmentation du sucre, qui est la glycémie. Mais mieux sur place, nous avons le docteur qui est disponible ici. Il va nous expliquer clairement, ensemble avec vous, nous allons connaître ce que nous n'en savons pas. Celui, le docteur Alphonse Lumanga. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour.
Merci encore une fois de plus ya ko recevoir yona plateau na biso ya Mouliette Batalladora émission ezo sala que tokendaka na recherche ya ba information pour na ko transmettre surtout ba et cher internaute docteur Alphonse Lelo tolobela sur diabète tikana ibisa bien avant que nazwa ki ba message et utaki na Allemagne. Ils ont des komoka lobby maman Mouliette Batalladora nazana diabète balobi ekosilaté donc a commis bien contrôlé azokate a commis ko contrôler dosage na ya kolia. Est-ce que na docteur Alphonse na yoka kibino dernièrement ndenge bolobaki est-ce que akoki kolakisanga directif nini na koki kosala mpona si livrer na condamnation na zanango biloko mosusu na liaka te na koma na se ya régime moto azovivre na se ya régime ezali moko ya pasi mais aza na mboka mindele oyo balobi ke akende kozwa soins médicaux. Docteur Alphonse, premièrement nalingi nayeba diabète eza nini? Bon, diabète tout d'abord, ezali maladie moko ezo lakisa biso augmentation ya son. Soki tolinga toloba ba signification nango trop courte pour biso totangi médecine moderne te. Alors tolinga topesa batu idée ya koloba ete ndenge oyo tozozela yango solution. Et na tango ya kala ou bien na tango ya lelo, moto nyonso tanga yoki kaka ke moto wana za diabétique, cela veut dire azo comprendre que to ya sukali na kati ya makila ezaka augmenter. Alors na kati wana tango to wana emati yango zomona ba robenga mutona diabétique ou bien ba robenga yeke azali na maladie ya diabète. Est-ce que maladie au diabète babota maranango na makila ou bien muto aka ko erdango na ndenge tozo vivre ya mikolo? OK, maladie diabète babota maranango pe na makila. Maladie diabète mutu pe akoki kozwa yango on sointe au moment où soki azo respecter soi-disant ba régime te ou bien azo lia biloko mingi ya sukali tokolo baka biloko ya sukali te même ba boisson alcoolique yango pe ezaka moko oyo ekotsaka infection ya augmentation ya sucre na kati ya son. Mais docteur Alphonse olobi ba boisson alcoolique soko lobi que diabète ezali augmentation ya sucre na makila. Kasi boisson alcoolique eza bololo non et ko aider mututé na ko diminuer augmentation makila. Bon so tozo ba boisson alcoolique tozo référer na boisson oyo tozo benga ya ba bière te tozo référer na oyo ezali alcool. Donc trop d'alcool na kati ya nzoto ya mutu pe yango nde mutu esalaka ke pe mutu a s'augmenter de plus en plus na sucre. Et misusu ezalaka héréditaire, c'est-à-dire ba botami nango. Yango moni tango nga leka na TV na linga na loba ba maladie nyonso na linga mimi kokima hémorroïde po hémorroïde ni mteza sujet ya ba médecin traditionnel nyonso presque balobela kaka hémorroïde oui eza maladie mo eza très dangereux to il faut to lobela yango mais soki hémorroïde ezali que mutu aza na diabète admettons ningo uti koloba awa maladie par exemple ba pota. OK, biso tozoyi ba ketan mutu aza na augmentation ya sucre na kati ya nzoto une façon aza na pota blessure moko boy oza extérieur ya nzoto ezala difficile que pota wana sa nini esila au moment où soki siko aza na pota wana na kati ya nzoto oyo biso topesaki signification na lobaki na bino ke hémorroïde eza ba dilatation ou bien ba inflammation na niveau ya nus on a mekai ko développer sous na mayele nga na lobi ke hémorroïde ezali ensemble ya ba pota nyonso o ezali na kati ya nzoto. OK, tango nga nazo mona déjà que ensemble ya ba pota nazo remarquer déjà que une fois soki déjà mutu azali déjà na taux ya sucre o ezali élevé pratiquement pota wana eza na difficulté pour ekauka na kati ya nzoto et o sukal ekosala nini e banaka ko augmenter yango ko mona ke même na poto eza na bato misusu a contrôler taux ya sucre bien ba pesa ye ba régime ba pesa ye ba médicament o ya melaka poni ni pona ko kitisa mais sukali a comme esclave ya kisi a comme tout le temps il faut amelaka kisi poni ni ekitisaka. OK, tant oui azo mela kisi po ekitisaka une fois soki daza na ba pota na kati ya nzoto o ezali issu na kati ya hémorroïde pratiquement c'est impossible pour diabète ekita. Yango tant na beti c'était na biki tozana diabète mibale tozana A tozana B. A wana te obengango o ezali héréditaire par exemple mutu abotami na yango. B oyo tozozwango
consciente ya ndenge ba aliment oyo tozolia ou bien alcool ndenge toza ko utiliser nzoto par force na niveau ya ko contrôler santé te ya moni tant na betaka moi c'était na zonga na Bible na lobaki Nzamba lobi na biso, je veux que vous prospérez en tous égards. Alors, il faut que vous soyez en bonne santé. Cela veut dire, la santé, ça vient de divinité, donc ça vient de Dieu. Donc, Nzambe alingi biso tous en bonne santé. Mais santé au tozo lobela, tozo loba d'essence ya santé. Tozo ba santé spirituelle, pe tozo loba la santé charnelle ya nzoto. C'est quoi tozo loba? Alors, bito c'est prospérer en tous égards. En esprit, tous en bonne santé, en esprit, mais sans corps, esprit et govandate. Ok, ceux qui sont déjà en bonne santé en esprit, et Seigneur peut tout l'année la paix corps, tout l'année la paix nzoto. Tant qu'il y a pessimitindo, bah koko na biso kabane ko kufa na ba 900 ans, bah 1 million. Lelo na Bible, nzamba lobi mutu azo suka na 125 ans. Alors pour mutu atteindre 125 ans, ezaka kateke pour mutu oyo, soki aza 100, soki ndenge nini, te, mais soki azo respecter ou ezali santé santé to lobela nzoto azo respecter yango te. Est-ce que vraiment nzambe akozala injuste pour na kokomisa na 125 ans soki yemo azo respecter santé te soki ya lobi ki na lingi bo prospérer en tous égards a bêtise tabi boza la paix en bonne santé. Docteur Alphonse toke malembe donde bazolanda biso boye bato baza branché directement na internet na lobara toujours baza ba responsable ou basombaka ba unité na bango ba chargé pour balanda émission Moulia Bataliadora parce que babi que na émission Moulia Bataliadora to lobaka na vérité et puis to lobelaka ba sujet moko très important où ils ont fortifié surtout peuple des dieux. Docteur Alphonse on a habité ceux qui je parle bien yakobima un peu na sujet tant le beli diabète nous voyons physiquement tant yozo lobaka nzama lobi nous prospérons que ba mikolo wana la Bible mais au monde qui na Bible on n'a même pas mentionné ici ka bango ba belaki donc mais ce ka ba belaki eza vraiment pas dans ce topito kota na point wana to robima un peu hors ya sujet na biso diabète ndenge docteur Alphonse Lobi olobi que msusu za ya kobota ma ya makila msusu bazui yango na biloko kolia parce que biloko nini ezaka suksi ya diabète ozo sala que sucre ezala augmenter na makila moto. Naina nous na quand même rectifier moi moke excusez ngai maman journaliste et mutu nyonso na Bible abela mutu nyonso même ba serviteur de Dieu exemple to kopesa papa na biso Abraham stérilité betaki pendant 100 ans c'est la maladie Abraham abeli je na yebite soki basala nzambe bazana ba contredire Abraham abela pendant 100 ans dans siècle moko Abraham stérile. Soki ngai na landi vraiment na ndenge na tetaka. Soki natali Abraham ndenga zaki stérile na omona ke Abraham azaki na hémorroïde. Azaki na faiblesse sexuelle. Azaki na éjaculation précoce. Azaki pe na ba pote ba passe à mi Congo. Pour à l'époque ezaki na ba voiture té. Ezalaka pe na ba cheval mais à compter. Mutu pe ayibaki na mayele yango te ba bana ko tambola na ba chameau. Et mutumso akomata atie biloko na chameau yazo tambola na makolo. Donc cela veut dire que basali ya nzambe pe babelaka. Et yango moni côté nzambe alakisaka bonzambe na ya lobi que tout ce que moi j'ai été créé a été bon. Cela veut dire que même na santé na bino, na teli bino banzete, na teli bino banzambe alobi Adam pesa kombo. Yonde donc soki lelo nga na bengi nzete kimbiolongo. Ngate mutu na pesa ngo kombo kimbiolongo. Et uti epa ya kokodikoko. Abraham Adam ye mutu apesaki bakombo donc naza na eloko nga na ye kobakisa te naza mpe na eloko na ye kolongola te na ye kaka nde kobakisa oyo nzambe atindi nga mpo nalakisa na peuple de Dieu soki tozolobake baaliment ya kolia tozongi na question na yo lisusu baaliment ya kolia même mundele ayebi korespecte table le problème chez nous les Africains bon excusez nga bino boza baafricain biso mpe toza baafricain nazoloba chez nous tu vas respecter même bâton à colia te tu vas même respecter que eloko ni na kolia pour la santé na par exemple nga la za na pancréas o tozo benga insuline ona ezalaka na kati ya pancréas ye mutu asala ke façon que a jetaka moi goutte ya bololo na kati ya
articulation nyonso ya nzoto ya biloko oyo ezobima ye ajectaka. Donc bololo ntango ekotaka pe na kati ya makila yango nde moto esalaka ke po esala balance ya sukali na kati ya nzoto ya moto. Ok, songi insuline wana ebebi pratiquement et pas dans nos hommes déjà hémorroïde pour insuline ce qui baby cela veut dire est comme infection est comme pota tant que comme pota cela veut dire est comme déjà hémorroïde ponanga. Alors tant insuline on est baby papa ce qui par exemple a tes moi 6 cela veut dire quoi à transmettre pour moi nana ko bima elonga papa cela veut dire que nyonso o ebimi na kati ya papa ye pepa ya mwana yango to bengango maladie o ekomi héréditaire c'est-à-dire ekomi ke oboti mwana pe na diabète oboti mwana diabète menga na yebi ndenge nini na teta rango pe na bongisa insuline wana na zongisi yango pe muta zongi OK yango na yebiso ke diabète esangana na hémorroïde muto ko contredire ngai o ya zana tembe akobenga ngai pona za présent pour na sina traitant ebele na za pe na exemple ebele na linga koloba te likambo nga na kosala te o nazo sala par la grâce de Dieu et la sagesse de Dieu et na koyebisa ngo ki na sala ka yango je traite yango moni emsumu dum so benga nga ba benga nga savant ba bike aina mayelo wapi mayelo eza ya ba africain il faut to l'accès yango donc diabète oyo ezala ebotami même oyo ezali ke pour ceux qui n'a développé soumi na lobi ke diabète voire même le ko le kamana mo et puis ça la thrombose ba benga c'est un fou nini na oyeba makambo. Na biso ke muto azaka na Saint-Esprit a révélé kae yango Bible lobi na biso bozela ye na chambre haute bazela ki ye alobi na otindela bino molimo mosantu nde mutu akoyebisa bino place nini oyo bino bokotambola ndenge bokoniata soki nga na osala mosalo cela veut dire je suis animé na Saint-Esprit oyo azoyebisa ngai eloko nini oyo kopesa epai ya mutu na kisi po ekotika pe libela ingolo bateke ndenge naza boye soki ngai par exemple lelo nzambe abengi ngai nakende korande oyo nga na si nasaleli ye ke kisi ekobikisa te te même kisi oyo nga na si nasali des années ebanda kopesa guérison kaka ndenge wana po eza déjà animé na Saint-Esprit. Docteur Alphonse, nalobaki que ba famille minene bazolanda biso PDG Jujungala, Papa Patrick Bolompeti, Lydie Mouswamba, Kimberlai Kizozi, Pegingala, batnazo pesa yuza bato batindele nga ba message na bango pe ba partager pe émission oya mulia bataliadora. Docteur Alphonse na molo kwa lelo dans ma communion c'est ça ma ndenge nzamba lingaka. Olobi awa que moi-même je peux confirmer que mon papa Nabiso Abraham il était malade, que Bassanio Soto Nzambe bazalaki malade parce qu'il a une stérilité de pendant 100 ans. Nous avons les choses qui est la volonté Nzambe parce que la Bible aussi n'a même pas mentionné là où Abraham a eu qui traitement après Kikobota. Ils a mentionné. Et puis Abraham lokola traitement na yemo na quitté kaka na se ya stérilité wana zalaki nango malade nzambe susu ayekopesa ekaboti Isaac. Donc c'était pas une maladie ozalaki na maboko ya mutu ou bien guérison nango uta na maboko ya mutu. C'était une période de temps que Dieu a permettre que Abraham avanda bongo parce que nzambe azaki na posa ezala bonzambe na ye emonana. Parce que même Anne la Bible dit que Dieu lui-même a permis que Anna soit stérile pour un temps. Rebecca aussi, Rachel, hein, je me souviens bien, qui était la femme de Jacob, la Bible dit qu'elle était stérile. Dieu a permis que Rachel soit stérile. Ce sont des maladies qui ont été faites par la volonté de Dieu. Et puis, Docteur Alphonse Otobakisako, Banzete, oui, normalement, sur le vieux Papa Nabiso, Koko Nabiso Aza Adam, Oya Pesaki Bakombo, na Banzete. Mais tant que génération wana et qui kodinda, na diluvio. Bible lobi ki mokili nyonso surtout et kufaki. Donc ba kombo wana banzete wana sote kufaki banzeta sika moto bimaki etikala kaki na Noé. Est-ce que Noé aki ko bandela ko pesa ba kombo ou bien continuer ki kaka na oyo koko Adam atikaki? C'est clair. Noé azaki na eloko ya ko bakisate pour nyonso tu basi basaki déjà pas Adam. Il y a des gens qui pour Noé à côté de la famille nae nzamba yebisaki à côté eloko nyonso 2 nyama nyonso alobaki na été nzete alobaki ne kotisa nde nyama pour en fait nzete ko kufa na mai te pour nourriture ya nzete za déjà mai
yango bible yesu azoloba bi ngai nazali nzete ya mobesu. Soki nzete kufi na mai te me ntango mokili ezindaki na déluve nyonso banzete ezalaki lisusu te, tout a été consumé. nakozongisa motuna te mpo na yo to mituna na biso moko soki mokili nyonso ezekaki siko banzete ebotaki susu ya sika oyo nzambe akreaki lisusu jardin d'Eden ya sika po nzete nyonso ese ekufaki po akotisa ekaka banyama po banyama bakoki kovivre jamais sans nzete. Soki banyama babimi cela veut dire que vie eza wana. Soki banyama babimi yebisanga par exemple mboloko abimi na kati ya arche, cela veut dire il faut qu'il ne place oyo nzete ezali. Bible ezaka clair, Bible ekosaka biso te. Biso tolobela nde problème eke ya koloba ke basala nzambe babela même si nzambe a permettre pour circonstances nyonso faut tokomisa nzambe. Mais ba maladie oyo biso tozobela ezali ba maladie oyo nzambe azo permettre te parfois. Il y a manque, il y a contrôle, il y a santé. Manque de savoir, il y a un bibezo que mon peuple périt par manque de connaissances. Pour connaissance, il y a un ya pesinga, ngana memeli ba ngomona mutu avant de douter. Azoba non, pour la ni atangi combo te ngana za médecin moderne te pour na kotangi la bino ba combo ba crènescope ba kinésiscope te na kotanga ngote. Moi je viens donner seulement la vie. Problème na biso za tant mutu azotanga ba combo na tende ba olo ba kibabi, c'est un idiot. Atangate pour biso to lingaka to prouver makambo nyonso kana étude oui c'est mieux comme Paul a fait tant akutani na Jésus akutani na Nzambe akei pour ba enseigner oui biso pe ba apprendre ka biso loko na connaissance na kepe quelque part na ju cours tout la mais na ko défendre cours te na ko défendre ce que moi j'ai ce que je donne comme la solution aux gens c'est tout. Pourtant, bazobenga docteur bayeba ngo avec les résultats ndenge bayeba un pasteur ndenge bayeba mutu osala musala un chauffeur bayeba avec une voiture kazo conduire ne bayeba que c'est un chauffeur. Maintenant babenga docteur donc cela veut dire que par exemple ou bien ba témoignage il faut y suivre ma maladie o ngana teta ça maladie moko nazo beta tolo te nazo yebisa bino na lobi mundele ti sikoyo akotika la koyeba kozwa kisi ya diabète te. Pour mayelo ngana yebisi même ndeli ndenga zolandanga po bayeba baloba pe lingala nazo yebisa déjà que na lobi na yeke naza na connaissance diabète et kangamana hémorroïde. Hémorroïde est la source de la maladie nyonso et ça même thrombose. Et la stérilité c'est la maladie sur nzambe a frappé Abraham pour na kotalisa bon nzambe na oui pour nzambe za na ba chemin nyonso o alukake a sauver biso alukake ala ki sabiso ke bon nzambe po biso to kima tozaba peuple garant ya libande na nzambe. Il faut azongi sabiso a faire comprendre biso que lui il est Dieu azana capacité ya kopesa na nzete a pe na capacité ya koloba ya ko promettre ou bien ya ko sala sans nzete mais o ngana zoloba te ki na osala sans nzete nazoloba ki na osala skisi o lelo nazoloba ngo na kombo na Yesu Kristo ekotikala des années bana ba roja même ya stérilité ekotikala des années bana ba nokobika nango po ngamoko le papa ya musala ngo na seli communion à Jésus-Christ, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ et il y a une solution qu'on continue jusqu'à ce que Jésus-Christ a roya, ce que zongi ne qui sango et c'est il lango. Nazoyo ka docteur Alphonse Ozo basé mingi sur Jésus-Christ comme aïe l'ozanango c'est Jésus-Christ qui te l'a donné qui si o yoko pesa parce que le Saint-Esprit est pesio maïe le wana au salango ekotikala. Mais il y a des blancs au basala ba grand chirurgien, basala grand opération, ce sont des grands magiciens, mais ça fait un bon résultat. Ils en ont kenda poto, Afrique qui peut kokika wanate baki poto bazuela en solution, mais ce sont des grands magiciens. Mais il y a aussi des positifs, il y a aussi des bons résultats au bango témoignage rapé, qui n'est pas qui passe l'ango opération à Koufi. Mais qu'est-ce qui nous prouve réellement que l'intelligence que le docteur Alphonse Azanango, c'est le Saint-Esprit qui te l'a donné? Mais ça clair, ceux qui bango bazaki ba grand magicien, ceux qui bango bazaki pe ba résultat, tout a été créé. Satan n'a jamais rotika koloba ke yo ye mo ga misala ki Satana. Satana nenga zawana, abeta loba, aloba to aloba ki ngai mo ndena zalaki bona misala ki na nga Satana. A rotika koloba ngote. Il était créé par Dieu. Cela veut dire que tout ce que Satan a zanango, sa provenance vient de Dieu, de Jésus-Christ, qui est fils unique. Tout qui est côté on a musika.
Saint-Esprit, c'est lui-même, il dit en personne, en esprit. Ceux qui n'ont confié en Saint-Esprit, cela veut dire que il y a un Saint-Esprit à résister, à résister, mikolo nyonso jusqu'à faire un mandat à Satan ndenge Bible zoloba. Mais ngala zoloba te que bango ba ko pesa résultat te ba ko pesa pe résultat pour Satan azaki créé par Nzambe. Il faut pas pesa pe résultat. Mais résultat o ngala zoloba pour na ko benda intention ya bana Nzambe. Que ceux qui les médecine traditionnelle ezalaka bukoko na ndenge tozwela ka ngona bikeko. Oui, il y a des certains gens au bazo sale na bango to ko pekisa bango te po eza musala o mswazo lela lipa Nzambe ne mutu akoyeba ko convaincre mukolo ya o comprendre que il faut longole que quoi ça Jésus Christ liboso. Ngai nazo benda ne attention même na poto ne bazo talanga. Naza ko se vanter te. Ba luka pe ba pesa pe ba opportunité mimi et pas ya bande ko la bango ba africain. Ya ko le ba non. Pour ne tout ça boy biso le noir to eba ka ke santé et ça ngelo ko pamba ngomona mutu azobela mais azokene musala mais au lieu de créer que nazobela pour santé nanu o ya azokene ngo musala ona yango ne mutu permettre ya sa musala mais tikana ke ka musala mais za santé mais azoninga so yango les noirs bazokufa lokwa banyama mais bakimi ne peut pas mundele oui mundele pas ça bien azopesa pe bazo umela na bango mais mundele mayelo yo azu yango te ngai ne mutu nazolakisa ye na bisa siko mundele po bino bolo oh les blancs sont forts basala bo oui sur asali avion on est la mutu na mutu nzamba azopesa ye ba particularité na ye apesi alobi lakisa pa bato apesi salaboy ngai soki na lobi ki na ye na poto lelo bango nde bazawana naza ba email ba benganga ba convider nga ba tanga na sala kutu na sala ba démonstration tozui bato bazalaki na ba stérilité 1000 botandi bango bozui bato bazalaki na ba diabète 1000 botandi bango ba hémorroïde 1000 botandi bango ngai ba yele suko na centre nanga na pesi bino résultat na bi dans 2 mois et bango nyonso to compter bango place nyonso ba vendre na to yeba nani ngomta ko botate mais ngana yebisi bino résultat eza net et correct eza sans que se vanter o eza ka problème que diabète et quand on a hémorroïde eza source de maladie nyonso et même na thrombose ma maladie musu eza na poto wana soki na yebiso ba ba benga na poto mutu bakanga akanga makala mbetu abujaka sute makole elemba diabète suki matakaka et matakaka mais ngai soki na tebino botie témoignage bo mona mama lazaki na 498 il y a pourcentage de sucre. Et au combattant à 107 dans un mois. Et c'est pratiquement impossible. Et pas Mundele. Mundele faut que l'on mécanique et belé. Mais na traitant facilement. Il y a beaucoup de oh, on a bien assis na traitant paye 700. Moi il y a bango que kazu on les déjà que Mundele pas Mundele ngo ba ko so kufi. Mais mutoye abiki. Il y a longtemps dans le ba résultats ça net. Donc bondi mela médecine naturelle. Ce nom de la médecine naturelle qui est le créateur de ça c'est Dieu. Nanzele à moi Jésus Christ. Le coup est allé étonnant. Nassim aura toujours attention à internaute. Vous aurez toujours branché pour voir la nouveauté à vie. Obi que nous allons permettre, surtout biso ba noir, ba africain, tous aura solution à l'expérience chaque fois parce qu'il est bon. Il est celui qui agit d'une manière ou d'une autre. Docteur Alphonse Okoye que hémorroïdes, ils allaient souxia ba maladie et belé. Ils ont ça déjà. Ils ont ça déjà un peu du courage. Mon tout soir à moni malade boy bah non, na combattre non hémorroïde liboso au monde qui malade on est facilement. Donc yundi mtoko ko expliquer ngo meilleur parce que mutu azana ramunaye mutu kadaun azana ranger na itolo. Mutazana spécialité na yo asala na vie comme moi je fais aujourd'hui le journalisme yo za docteur donc yonde mutozali mieux placé pour na ko expliquer bato bongo siko diabète o ezali héréditaire que botama kina makila wana bandité que provenance na ezali hémorroïde nga sina lobi déjà que provenance na ezali hémorroïde tant na lobi déjà que insuline na kata prostate bébé et comme déjà infecté et comme déjà pota ça déjà ensemble na lobi déjà hémorroïde déjà ensemble ba pota partout nyonso ya nzoto yango tanga ekomaka externe donc ngoba ke bapota nyonso ekomaka libanda tina nus ebimi libanda donc bapota nyonso ezaka libanda du hémorroïde externe alors surtout to traitant il faut to luka to tala soki augmentation sucre ezali na niveau ya 100 surtout moni sucre ezali to combattre to désinfecter pota même chose na yebisi bino teke bozo mayele po m suye po olingo sa ndenge wana bon eza cadeau gratuit mais le coup là, yo za animé l'esprit ndenge mona ngate nzamba pesa mutu na mutu eza ba particularité na ye. Et ndenge ipe na ko enseigner batu na ko enseigner batu o eza ka particularité ndenge Yesu ki so pesenga. Nazolo bana bango bien ba diabétique nyonso baza na poto. Oza na France, oza na États-Unis, oza na Europe, partout.
tala kosa nuku tembete fungola fiche na yo na nzela musike za ngo fele na internet benga ngai na WhatsApp to fungola fiche benga na consulter yo na kopesa wa primo boye kozala bien po esunga yo ngamota na okoma na yo na bakisi yo komona loboko ya Nzambe po kolongwa na kiti wana okolongwa na mbetu wana po ndela koma kofuta oka pona maladi bazo zelelo kufa. OK muta ko kozela liwate po akufa. Le contraire, liwane il faut y a mais muta ko kozelela su liwate po biso nyoto yebi ke to okufa mais to yebaka te ke na okufa lobby. C'est ça le problème. Ce qui n'a comprendre vraiment docteur Alphonse Nzamba sungi to kota na compréhension makasi na ko comprendre que pota webi marananus njo rande tango komi excès na kati disque komi manifester na nus parce qu'on a vraiment comprendre yo bien que dans ce que komi est belé na kati et ko manifester na nus eza souci ya ba maladie presque tout na ko pe ko développer les sous tango komi déjà potango belé na kati nzoto na kati wana eloko oyo ko marapota ko madia na soluti tanga muta komi na kati ya solo dini manière to benga ngo déjà typhoïde po yango moni to evitaka ba fulu ba salité pour la solo na tango de provoquer wana na kati eza déjà typhoïde tango ba okata michopo donc et là c'est déjà que oza déjà na hémorroïde te donc mutu nyoso za na typhoïde za na hémorroïde interne. Alors tozolinga to développer kaka mayele po Nzambe tanga zo pesa azolinga alakisa biso ke bino pe bozwa pe solution et eloko oyo msubu ko bunda nango des années ngana lobi de yake eloko nyoso eza na kata nzoto ya moto so ekomi na pota même prostate chaque homme a na prostate mais prostate quand est-ce que ekoma prostate tant ekoma infecté c'est-à-dire ekomi gonflé ekomi ya ko vimba na kati et ekomi ko sala susu mouvement normalité yango babenga ke mutu na za déjà infecté na kati ya prostate. OK so to tede ndenge ekomi infecté za des infections za déjà pota. OK pour na retraiter il faut balanda même procédure mais balanda procédure yango ndenge nini po to pesa mayele mais bazana kisi ba osalela yango te ngana na kisi. Alors ils ont même projet au code sango na ba internet mutu a CP na projet pour na soutenir a tie usine ya bakisi meto pesa bana na biso ba africain to lakisa ba ndeni ba ko traiter lelo lobby na simananga batu musu ba kozape ba grand docteur na ko bomba ngote po ezali eloko oyo je reçois gratuitement et je donne aussi gratuitement mais to lukana no to sauver yango na ndenge ya aide to za ba mbongo ya musu to olingo kufa oza mukonzo za mbongo ebele olinga kaka ke msu batu ba zwango na kati ya leta ba mindele bazo ba compte bancaire msusu ezana batu msu ope yupo ko tika mbongo pembeni po ba travailler nango. Tout ça, ce qui côté moko boite côté musu nzamba ko sauver, nzamba za souverain, nzamba sali la ka ba oyaye. Azwa rappel jamais mutu na hasard. Azwa ka mutu ka bazaki mukonzi pa commissaire mukonzi te azwa ka ba o bazaki betike ba o bazaki tinate pour apesa bango valeur. Yango to komisa nzambe ke tozana docteur en médecine traditionnelle ba résultat yebisanga na ba parmi ba docteur en médecine traditionnelle obino bo yebi par exemple en Angola ou bien na Kinshasa. Nani azana ba faire ba témoignage bo azate. Pour ni balé kaka balexaka akolukana akorompe mama moko mi balé mais misa tout est sur comme 4-7 fois akokosa la témoignage on mona ka témoignage ezalaka moko banda ya banda musala mais nga na kata sisi nanga na kata Facebook nanga Alphonse Lumanga okomona plusieurs ba témoignage pe ya bilongi nazana mbongo te nga na kolukana pesa bato na mbongo po baloba c'est ce que oyo bango ba moni yango bango bazoloba. Église où ils ont un témoignage, cela veut dire l'église on les a invités, ils ont un Jésus-Christ, bah il y a une bonne église, bah témoignage, Jésus-Christ a manifesté, oh bah zolo bah Jésus té, oh bah zolo bah Christ karaté, oh bah zolo bah Jésus-Christ, cela veut dire que l'église on les a animés dans Saint-Esprit, c'est tout. Docteur Alphonse, on a mon côté wana to expliquer vraiment bien, bah internet bazali ko comprendre, ou ka ba ozala brancher, il suffit bo taper kaka na YouTube na biso Lutumba Serge bon na ba variété nyo surtout docteur Alphonse a expliqué clair. Docteur Alphonse ce ko ba symptômes ya diabète ezanine. Ba symptômes ya diabète ezaka ebele même quand neto lo ba hémorroïde. Donc tant on lo ba ke kanga na hémorroïde ezandenge mo ezaka tout ba fatigue au moins la makolezo vimba et mingi ba yebela rango mingi na niveau ya taux ya sucre. Taux ya sucre ndem to identifier que moto aza diabétique. Ce qui ba modèle que taux ya sucre est plus élevé, tokomo kenine ba 300 ba 500 et tokomo kenine ba 700. Donc aux autres qui si mezo kite zozonga, on ezo laksa déjà que ça mais na kati ya
il y a test à part test okoye bango na ba fatigue okoye bango na ba faiblesse sexuelle pe sous éjaculation précoce okoye bango na bâtiment okoye bango na gonflement na gourdure biso to benga na portugais donc munene ozomona ozoya munene pamba ozoya munene pamba. Donc tant déjà comme déjà que bakomi ko pesa yo ba principe ya ba ko lia biloka sous-qualité ko sala boité c'est la vie okomi esclave na maladie mo eza diabète. Alors ozelanine ozela pourtant ko beto mingi et pesa thrombose inflammation et koti mamona niveau ya thrombose o to benga thrombose na français nini paralysé et to ozo ba paralysé ya misuni na mikuwa ozoko tambo soute suite on ezaka diabète. Alors eza maladie mo très très dangereux o ekangama hémorroïde en tout cas ceux qui mutu azomona ke ezotungisa ye bon mbongo to tika mais pour mes alika ke mutu aza na bonne santé. Le loco lobby docteur Alphonse ils allaient vraiment très important dans aussi attention à bino ba cher internaute vous allez toujours brancher na chaîne na biso bo abonner même la chaîne na biso YouTube il suffit à ton pamejmo Lutumba Sergio parce qu'ils en a batu mingi bazana poto bazo bela diabète ou bakomi esclave ya bakisi. Donc, à comment na soins médicaux, contrôler. Mais, ils ont étonnant, docteur Alphonse, est-ce que vous allez vraiment sûr et certain, na bateau, un message, oyo, que aux ana kisi, oyo, mutua biki, diabète, et ils ont li sous-souté? Na évité de nasi na lobango léger belé, pour, na ba, question na zo lobe belé, ba lope sa batim sou kanda. Pour mon nokoy lobara, et belé, betsa ami mabaku. Na lobika ke, baya, babenga. Même de loin, non, ça pas sacrifice on a consulter bango félé mais si on a pas surpris à traitement pour problème na biso pesani moi tant la médecine traditionnelle naturelle beaucoup de gens des africains ba négliger rango ce qui les médecine traditionnelle naturelle est comme à cher pourquoi et là qu'on a batu mingi batu na biso rango pourquoi pour tout ça là na be propre fort na biso moko et en plus na ba mboka o biso tozali tozana ba condition nyoso ya mikanda kisi poto que nous na zamba nyoso esengaka mbongo auparavant ba mama ba ko tiango moins cher pour nini et bono zalaka ke aleki na simanda ko azu banzete abuki aleki place abuki mais lelo organisation komi nzete poko tourisme nyoso pozo il faut obimisa mbongo et puis pourquoi ba maman ba ko négliger on pour ni e ba ko zala moins cher loko les ngo loko a kwanza ya likuta au moins mutu tanga zwine o ebise komela masanga te loko les ngo loko likuta akobwaka na ya négliger na ye azwi masanga meli na ye or que azobosa na ke eze loko o ezo sunga santé na ye yango mo lelo tanga ko ma cher mais ezaka cher mo te ya kuboma pe mutu te po mutu azo sala ngo azamona nzambe alukaka apesa yo kimia mais yo ne comprendre ne loko ne gravité ya likambo oyo zanango mon frère vraiment ozolinga mo kufa vraiment ozana hôpital diabète betio thrombose betio mais ozotala maman ozama na 100 millions na yo oh mais il faut zamtia mabe mais yo moko na no milingité pour soit 2000 ozana 5000 dollars na yo mais pour soit 2000 dollars ou 3000 dollars au lobite na gena na ah non c'est un aventurier ozamba nga oh mais bilo monsieur comme ça biso yo ozomona ke tant bazo kufa mon peuple périt par manque de connaissances. Docteur Alphonse Ndiongo lobby mais na lobara toujours biloko ezalaka sucre pe lengi ezwaka biso erumela te eloko saliwana mon si je fais l'appel à l'amour nous les Africains tolinganité sur presque tous les plans to respectera mingi la peau blanche mais tandis que biso moko tozana ba capacité parce que le Saint-Esprit ils ont couleur té. Zamba koufela ki biso. Jésus-Christ il est mort sur la croix pour nous tous. Et le kozo boma biso africain, c'est manque de l'amour. Et le docteur Alphonse a auto baskonga na nyatela un peu CT. Tu as beaucoup d'argent na banque. Ozo préféré na yo mindele batika na mbongo wana que peuple na yo. Tandis que Bible lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si tu es un vrai chrétien, Paul a dit que la kisanga kondima na yo sont ba œuvre. Moi je te montre ma foi avec des œuvres. C'est ce qui nous manque, nous, le chrétien. Même entre biso ba journaliste, tozozanga bolingo. L'amour est à base à makambo ebele.
vraiment ceux qui totié bolingo en pratique trokene liboso. Et puis les blancs aussi comprennent que ba noir ceux qui ba koki komi kangisa ma bon ça iloko makasi yango no moni peut-être ba kotara ba les ont dit ba kamo ebele o toza wana te poto lobela ngoni ba kito lobela vraiment politique te, mais ce que je donne aussi l'appel africain ozo vanda na poto okinela ki maladie ozo lango solution te oyokinde docteur Alphonse Alobi ce que moni que yé a osala bien te, mais Luka ne fût que un docteur il y a médecine traditionnelle ce que moni pa na yé wana pe ozo solution te obengi docteur Alphonse ce que moni que mbongo no ko ngindisa e a personne ta traitement moko fele après ce ko bika ce ko reconnaître c'est ton affaire avec ton Dieu. Docteur Alphonse na ebité na lobi na part na ote mais okosanga plaisir ce qui mutu moko abengi yo et que ndimi no noté o sala ta moi traitement fele tanga kozela ngo résultat de mutamso arocha mbongo Angers. Eza pour imiter. Excusez-moi, eza pour imiter. Et nazo ki pe so appel awa. Na fungoli mutu na fiche na consulter. Na lobi na e salelanga demande somba visa et tselanga visa sombelanga billet yo yebika ke docteur azo déplacer aoye pananga ngana oya nanga ka traitement na mimba kisi nanga yo bengi singa ngana ye ngana opeso bakisi après na sima ngana sisi na yebisi yo ke pesanga montant boy mutu na obika ka ndenga na za ona vanga la longwa po ngana sa nga experience mi po nazo le lo mo na mutu te mutu atindinga zate nzambe ka ne mutu atindanga bina sala donc nazana eloko oyo eko lekela makanisi na ngate comme richesse na lobaki nazo na wele la lupangu na wele la mituka na wele la te nazana eloko mo na wele te po nyonso me ba o mo nga même ba magicien bazaka ba mbongo ba étage nyonso ba finira ka ko tika yango donc biso to pesaka solution. Donc, ce que Monique a capacité, au bengi biso, au tindi demande, tous en a passeport et ben empresario, comme entreprise de tant que PDG, au tindi ninga demande, na photocopie passeport, na tindi lio, au sali demande, au tie visa, ma kamionso, yo assuré ne biso, assuré ninga, pour em soupe na rolinga na tika bana. Na rolinga na tika famille na rolinga na tika bango pe maboko pamba te ponini nazo kende voyage moko boy oyo na yebi ke mutu wana ko bika mais bango il faut pas tika na esengo. Moi un tout petit de rien autour ça là on calcule déjà que na consulter déjà boy traitement oyo ko peta autant na moi ngana roya na ngana 6 et puis tant na ko mana pe na oya pe kana yote ba o nyoso pe ba ozanzinga nzingana o pesi bango ba numéro ba ye site na biso zali wana www.centre-docteur-alphonse.org obengi biso to sololi na yo ou bien na Facebook na balimero na biso ya WhatsApp ya Viber imo ezali wana plus 244 921 06 85 41 plus 244 926 46 92 plus 244 912 78 78 37 obengi biso toza disponible ya kosunga yo kakozwa pour même ezala pe mimi tant to lo bakombo ya Yesu Kristo emso mutu mususu abangaka asalaka na mwa makambo na ya ngringringri yango emso akobanga bia mutu akoya aoya kobebisela nga masolo nanga te biso toyeka kopesa ka kombo ya Yesu Kristo na yambanga la ba mizimo na yambanga tulura na kaza bata ba Guinée na yambanga batu tuba yakaka ngana yambi na nga na kombo na Yesu Kristo je te donne yo soko ndimela nzambe na ngati wana eza part na yo ngai ngani na ndimeli oyanga ngana oyaka ke kisi au moins que malade yango ezala transformé na ndenge ya satana ke ozo salaki de ba parti na yo ke impossibilité ezali wana ngana lobano te maladi oyo boye esenga kende pe confesser et pas nzambe po et ba maladie mususu oyo ezo bloquer pe bato eza par exemple ba conduite na bango et ba mabe ya ba mususu basala basali na poto par exemple to ko ba poto te misusu basala mabe na poto mais akimi en Afrique. Merci docteur Alphonse nene epsako ke lo konyo sera elengi mezana ezana temps hein. Docteur Alphonse, merci vraiment. Ce qui nous va permettre de voir qu'il y a une variété et belle à solo la sur ma maladie parce que aux docteurs, ngana betara c'était toujours dans le baraque où ils ont concerné politique, ils ont concerné ma monde de richesse, ou bien que de grands tombes ça la grande conférence pour défendre. Ce qui peut où ils ont concerné surtout la médecine traditionnelle, ce qui nous a cité les sous bateau local là il y a 4 5 en Afrique donc et ça là c'est bon. Zambazo le comme chaque chose à son temps. Le tomba Serge, le grand réalisateur, et le cognon Cézanne Ngongalango, na sengi merci na ba cher éternel nyonso, surtout au bazaka branché, pe baza fidèle ya kolanda émission oyo Moulier Bataliadora
coup de chapeau nzambe na biso pambola bino bolandi moko docteur Alphonse ndenge a expliqué bien quant à nous de juger mais na kosenga que so ozana maladie o ezotungisa yo vraiment ko va nanda côté peut-être ozana no jeune peut-être po komi mukolo kolinga to ke na maladie wana mbo ke na bambongo ndenge docteur Alphonse a lobby il faut to yeba ko sunga na pe ça fait un peu du bien surtout biso ba africain les lokuto avant to kende na réalisation ya émission oyo na yokaki vraiment tango yomoko les visionnaires Serge Lutumba zo pesa à toute l'équipe conseil azolobela sur amour et puis docteur Alphonse abeti sous setewana nazo senga pe na bino surtout ba journaliste tozana bolingo entre biso kofingana koloba mabe ya muninga eza mabe soko moni muninga na mabe benga muninga vantisa muninga expliquer que likamozo sala eza mabe ki opesa muninga opanza muninga sango ça fait pas vraiment du bien donc toujours respecter toujours respecter vraiment lisusu ba éthique ya musala na bisoté nazo remercier bino ba to partageaka émission au Mulia Bataliadora bo continuer na partage le Dumo Swamba Patrick Bolompeti nzamba pambola yo Pati Bikembo nzambe na pambola yo Merlin Bikembo nzamba pambola yo famille Aweze nzamba pambola bino na ba partage famille Bikembo pesika bozana lemba nzambe na pambola bino papa yemoko musée yemoko kombo Bikembo nzamba bakiselo mikolo potokuta na pomona la petite Samuela Lutumba. Je remercie encore ba représentant na biso ya Mulia Bataille de la TV Iskayon Sobazali na Paris na Belgique pe na Irlande l'union fait la force to continue toujours to kokoma esika oyo tozana posa to koma parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Nalali ko remercier toute l'équipe technique, je vois là lui-même le grand réalisateur Serge Lutumba soki nzamba permettre à bakisa suma pamboli parce que tango bakisa mayele ezo sala kito continuer. Mariette Ngola nzamba pambola o Pichu Lumbu, Papi Lumbu, Gisèle Lumbu, famille Lumbu nyonso nzamba pambola bino, le PDG Jujungala na famille nyonso tungala, Pegingala, Gigingala nzamba pambola bino, nazomona pe Serena DM nzamba pambola yo, Gas Mafina nzamba pambola yo, José Touré nzamba pambola yo, bon évangéliste nyonso o ba partage ak émission nazo ko aimer parce que nazomona ngo nazo senga ba appui na bino na epsaka bino toujours Mulia Batala de la Zawana. J'ai besoin de vos appuis spirituellement, financièrement parce que ils ont marché tous ensemble pour na réussite à makamunyoso tozali ko sala. Numéro na biso Zawana ezara toujours disponible Nathan nyonso lingu obenga pour na musala toza toujours wana parce que le travail c'est ce qui fait l'homme. Ce qui nous va permettre na prochain numéro tout le monde na lisusu. Ciao. Awa suite fait ya maladi nyonso. Yoka mwali solo. Eu andei muito com essa criança, fui com ele muito em sítio, vi não estava dando solução, agora nos mostraram aquele Papa Afonso, vamos fazer medicação, vai ver já mesmo a mudança do corpo da criança. Papa Afonso começou a me tratar e ferida secou. Eu andei em todos os hospitais de Luanda, não consegui. Olha, na clínica de onde eu andei, não conseguiram ver qualquer coisa que estava me fazendo confusão na minha barriga. Na clínica do Papa Afonso me tratou, estou curado. Nós trouxemos esse paciente aqui, pedimos a Deus para que possa ajudar, dar inteligência ao Papa Afonso, para que essa ferida cura. Foi a Papa Alfonso pour na hemorroïde, na Zubakisi, par-ci par-là, e se bateu. Eu me sentia muito mal, muita dor e aquecimento na barriga. Fui na medicina assim mesmo, essa medicina moderna, nada. Vim na medicina natural, agora já estou me sentindo mesmo bem. Realmente o pai Afonso, não sei como agradecer. Parce que na umeli na maladie ou a hemorroïde, koyo batu baebisina que na ya na Papa Alfonso, na moni pensa que a vraiment solution vraiment ezali. En tout cas, on a eu du Papa Afonso, on a eu du diabète, algo là trop bon, vers la vieille France, le bico non a. Hemorroïde lianga temps embelé sans le savoir. Na tamboli mingi tamboli ti un moment donné na commettre na niveau vraiment que ngai na otikala shu ko joie traitement te. Na kinzamba ko ça à travers Papa Alphonse. Yango na ye pana. Penza bakangie pena diabète sukale za 5 na komata makasi. Yango solution na biso toyeka Papa Afonso pas solution na éviter oh nini
nzambe akosala na kati ya papa Fonso mpo azwa solution ya problème ya mobali na ngai. Centre traditionnel Dr Afonso 100% naturel. Soki oyaki kao yebaka okobima ok. No comment ya kobakisa ezali te.